vers moi tout la 1500 ma caractère à 2000 mais tout la 1500 ça voilà automne bobele moi dans tout la 5000 fois 6000 mais soldat moi na 5000 ah ouais ça ka par panneau moto zo sauver biso moi moke na batterie ah panneau tire on est pas combien panneau on est ça ata ezala ya 70 ezala ta ya 120 ezala combien ezala ta ya 30 et le réseau sauver biso comme biso panneau mingi ko ezala esika misala eza côté bakamotali mai ah bi mai kozala vraiment mai ah mai etero kota te na vila ki kuti to ezalaka électrique non Bonjour, bonsoir, la maladie sur la piste podcast. C'est moi votre M des servantes, El Mara de la presse. Moi, ça me poussait. Moi, ça m'a kické belé autre mardi la plus courte de la presse. Mon message au Benga. Vous poussez après, c'est toujours un millier. On j'ai pas une émission là, ça n'a remercié. Ma boss Nabi Sonia, son boss Roni Maluna, ma boss Yannick, et sans oublier notre caméraman à London, Wana checking Bamote Belé. Pourquoi pas remercier les sous-moutons dans la ma caméra ou là, on a Lili Bojo, Sembungu, Babi, moi, je m'en vais. Voilà, un peu si bon, Bamote Langa, puis on a remercié, nous sommes s'abonner à la chaîne Nabiso. Il y a Biso podcast, donc on dit toujours qu'on s'abonne, on va s'abonner, on dit qu'on s'abonne, tout ça, on va partager, on va commenter, vraiment. Il y a un de ça, on a toujours les sur la télévision, le téléphone, ah, tout ça, bon, on a Kikuiti, on a découverte sur Kikuiti. Donc, le sujet dans l'article 15. Tu dois découvrir Awa, na Kikali, donc, on est bandeko ba ebisingai. Donc, non, tant que ça peut balader, on a poto yeba, tukipe Awa bandeko ba luka babi, sur luka kate, on appelle la difficulté relia. Donc, sur luka kande relia. Donc, avec bandeko ah, le quoi de ça Kikuiti bandeko musu vraiment dans reposer ma question na lingala, ba on répondre ngapela Kikongo talagra. Mingi ba epela lingala te donc, ok non ka bon pour ça apela Kitoro makase. Montréal, je suis musu za même mora na vraiment to kotam sa balader na biso to tout na bandeko vraiment ba fanda awa bitre biso ah makambo ke na nini ah ba sa ba copine nini donc ko sa apela Kitoro makase na bato vraiment ba kolanda biso donc na moi bandeko ba fandi ah na biso ba pesa ngape na atala Kikongo na ok non ka bien mbote. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Comment on a? Comment on a désiré? Pas désiré. Ah, tout ça. Tout ça, quand tu as écouté, l'escalier au tété. Tout le monde a osani. Vous êtes là, tu es au somba. Ah, na yo somba. Au somba, au sala, au coopératé. Na coopératé. Coopérané. Na zamenier. Pardon? Menier. Mais tu es sur le sol, tu as un par rapport à la visite na province, la ville à qui quitte donc. Tu as la visite, tu as découverte, tu as fonctionné à débrouiller en ligne. Biso fuga kope ba comme na biso pe mi commission ke na bien ba semaine mususu comment comme malunga ezate. C'est to que la fois papa ba kope. Si on dit scope au salaire na po banda ngo bandera ba fondé ti ba combien? Côté à fond. Fond roluano ata moi 200 000 au bani no fond ya au démarrer au lui position pour vivre peine mboko. Depuis des jours banda kope est-ce que vous avez idée pour que pe kino meko balu ça pe pour no zongi na onde baninga musu basala ra kwenda vutuka déjà au sala ngotote. Bon en tout cas le kutana bena komana na kinité. Kope na ana baluara na bambo amipandi kaka. Oui na baluana ngaka na ezo ngaka cha ikuchi. Mais kope sala ba avantage ça là haut. Avantage pesa. Pesa moi le basu katana ki Kongo l'été ça puis là ki tourtaka to yena mabena il faut beta moi ki Kongo pour ça ki tour makasi. Ah ina mutatu badi yangi déjà ngame la kan ko mu mesonga déjà. Pour ça mutima utu badi yakeve. On a pas ça mu ime. Mu manis. En tout cas, merci beaucoup. Ndeko muso sape mpandi fona tamu sape balader na boki ndenga ndeko lobi donc ato ok na ngokaka ngalingala bango moment ki Kongo pour ça bela kito parce que to yaki na mboka oyo balobaka ki Kongo l'état donc faut baloba ngo pela mo mingi pour se pesa baki nyoso balobaki ah biso podcast yaki pelo sa découverte ate mo ki Kongo na penesa kito makasi mbote kombo nani ofandi wapi nafana Apollo Kem kombo na waswaga ya ah yo kopo sala raya ngo to zika obeta to te comme na sala ngo bite biso liso amara mo leka ndende o bulaka boye mo de transport ya bino zara mo likolo ko leka kini to ndenge nini puis à part non moto boza ba dese set ne biso beto zara ngo kini awa nyoso eza mais transport kaka kini leki nani na nyoso ne to bulaka awa eza na mbongo ebele te. Par rapport à carburant, vous avez combien? Nous avons 1 litre, dépensé combien? 3 000 francs. 1 litre à 3 000 francs, 5 litres à 15 000 francs. Si vous avez des dépenses, c'est le dépense, dépense des athées.
lakini nde bien kaka. Neti nde bobula so neti distance ya mwa mulayi makasi mutu akofuta neti combien? Distance ya 5000 eza, ya 3000 eza, ya 8000 eza. Selon distance kaka. Neti so ngolonga neti awa okende ti plateau dépense neti ba combien? Awa na plateau tozala mutu moko 1000 francs. 2 personnes 2000. Kese biso kopo okumba moto na alakisaki yango. Otangelaki yango to yo moko kaka omongi na okokanga so piaka te tika na ye kolona nga bimala nga après ça lukaka na ndi ba débrouillard tika 15 ka ndenge ezala. Koba moto mutatangisa nga eza fe na ngai. Fe na nga mutatangisa moto. Lelo akufa nga pe na tika na renega ndenge ezalaka. Vous avez des collègues qui sont là, ils peuvent débrouiller na bango te ba fana bango na bazali. Bazali ebele. Siko yebisa bango ni. Ana ulaisa bango nini bango aboya mona moto, ngala tika na mona moto. Na ulaisa bango net nini. Mais vous mettez la copo. Na umeli na 6 ans. Bon, puis ça m'a message à souka na ki Congo l'état vraiment ça qui to makasi. Mais si ne ta souka na iko. Message à souka pour na ba ndeko yo, ba débrouiller te, ba fana ndaku parce que aux articles 15 pour débrouiller pour lier ça bongo non. Puis ça m'a message à souka na ki Congo l'état. Na iko na ebate. Ibi Congo dia mona ki. Mala kinete. Na botami na kengi mais lingala kaka ebele na lobaka. À part lingala mundo muso ebide. Français mwandambu nyonso ekotaka. Ba langue na 4 qui n'a rien. Ki Congo pe mo mandambu ekotaka. Na oloba neti nini? Moi liloba suka kaka, liloba suka kaka. Liloba suka eza nango. Ba masa na biso ebele na ekuichi baboya na ba omona oluka mbongo batika na fika yanke ebele. Yango ape basala yanke biso musuto boya yanke yango to mo kuma moto. Voilà. Osala pe bien, so ba musupe ba yebi moto ba bani obula pe ne biso to obula. Ba souffrite. Voilà. Merci beaucoup, message vraiment à partager. Ndeko alobi aye pena ye barana ye penza ki kongote. Donc on continue toujours content on balader na biso na bosele kolobelo comment est-ce que a pe na ville qui kuiti ndezana est-ce que bazana courant qui ça c'est ça là. Donc on tabu ça balader pour toi ba peso qui courir ça là. Donc tout ça toujours branché be connecté na chaîne na biso ya biso podcast pour ba découverte qui to rester contact aux a pour on sala busala pour on se pelisa. Ba abonner na biso nyonso ne ba message vraiment ko se pela. Donc on assurer bino bo continue ko s'abonner les sous bo partager vraiment parce que mambo déjà et banda qui donne autant ça balader to ba ndenge bi ba ndenge ba vivre ana kikuti ba ndenge de ba lobby ba débrouiller ka pour ne ba loba so luki to reliate donc on sala constamment que ba jeune aba be ba courager ola mo bela tonga mo mo bela et si ba lamuka ba bilanga ba ki déjà bilanga déjà ba ba ki déjà ba ki déjà laisse eliko la que mutu il faut qu'on luka na vie donc on tamu saka balader na ngai on tamu saka balader na ngai pour roger ba ndenge ni mambeleka awa ndenge ba vivre awa ni les ala bien te ni les ala bien donc tout ça toujours branché peut connecter la chaîne abiso ya biso podcast toujours kabilo kala mingité car ndenge za merci beaucoup ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso voilà to komi a to moni pe ndeko moi ça okanga suki na kikuti bakanga pe basuki kitoko boy photo memeka akina kanga suki na kini boy to kanga basuki na peso mbote mbote mama kombo nani ofandi wapi toza wapi kombo nanga eza mi José na fanda mangadi baya awa to na wenze nde umoni nazokanga suki nanga boye okanga suki kitoko na la so okanga suki nga moko nde namona ndenge bakangaka na basalo nde penga nazo meka pona ye bakokanga suki okay suki yango ne oyeba oyeko no se après d'abord combien de temps oume nango te na oume nango te na oume nango te moi tant mukeka parce que bete biso no liso po mutakanga suki boy ana kikuta ko dépenser pour ba combien pe nani yango mutako dépenser neti muto aye okanga suka ko futa o combien selo eza suki na suki ako futa nga 10000 5000 pe eza to ba futa bongo la moni okanga no suka ofele te ofele te neti boy mesh bino mo tika mesh combien neti paquet outre wana oyo on a bandundu za combien na kikuita oyo eza na 3500 bongo oyo Michel dans son moutaye pe na pesi 20000 francs au kanga na mesh na main d'œuvre tout na kati sele koyokana okoki kokanga ye sikondo sana do former pe mutu musupe boye ata mona no to mona ndeko moko boye former pa yeba kokanga suki nde yokanga bo bazalaka
C'est bon, le quoi tu as découvert, tu as banini, au bon moment qui coûte, tu as bagité. Puis ça, moi, mais ça, sous qui congo l'état pour bande déco, vraiment, balinga ko débrouiller, ça la bien, le bon qui congo l'état pour ça, biso bien. Na Congo vraiment peine à bien te. Bien bakane. Kalingala. Le bon ta lingala. Olingina lo banini. Le basuka kaka, le basuka pour biso kena biso. Le basuka neti ezani na koloba. Le basuka to yakiti. O ebeteli biso li solo, biso lido kene. Le bakali lo bano suka biso kena biso. O ko lo bango de. Na ko ka pe koloba te le basuka o lo bate. Encore radio le basuka te. Voilà, très cher ami internaute, de continuer jusqu'au temps ça balader na biso par rapport ya ndenge bande ko ba vivre awana la Kikwiti donc na ville la Kikwiti ndinga el mara na yeba ki na penser que Kikwiti ezali lokola moi village moko bena yo mona a réalité na monenge musu Kikwiti ba activité ezo salama ba ngwana mon presse bande ko na ngamba yo sala ba oteka ba na moto bazali ba censé kama donc ba mesh ndinga za kini apesa bongo donc en tout cas mara mutu ezoli ka dans les bons donc tu vas ko juger no lo roté sur notre monité donc na otam sa balader na poto ba mara bogenda ndenge ni donc et mara musu esinga pela micro pe baloba pe bana pe balobi mo trop ba mère pe baloba ba lobi pe na ki ngali ngi fe to loba ka pe la photo lobi sara ba maman ki Congo parce que to yo ça la découverte da Kikwiti donc faut différence ezala tant to ça la découverte biso na Kinshasa to loba ka trop lingala mo français mais pe la faut pas bimisa pe na oza boala donc boala na biso oza pe na boala na biso le faut mo no rona pe ça bien la moni minzo awa pesa yo tambola mo réaliser la ngai ngala olinga ya kotambola mbote mama kombo nani ofandi wapi jina la mume Milène mwevanda no tete mais mweteka na ponkuile ai ponkuile penza abima reteka ma oyai na c'est pas pour répondre nga pena ki confana yeba pe ki konto ke no ka bongo minzo oyo bozo yango wapi ngai na bima ya munu mweba chana babwala mo simbona babwala mekwisa wasamuteka yo ona me lambila boka moi bien na système abola me tudila boka kapipiri ka Mungu akuluta kana boja penza bien kitoko ilengi beti verbe combien et puis kopo wana combien verbe mo tula mna 1500 makarete ka 2000 me tula 1500 sa bola utoma bobele mngena tula mna 5000 francs 6000 mais solde ka mngana 5000 est-ce que aux autres ali pour que te ka na kin des gens qui na kin bando boto bando na kin moi vana Kikwit me vana Kinshasa moi kwenda me otala legi na Mungu butamu pa huko waza ina nene kaka wana 2023 kwenda c'est ozongi c'est aile kin ai Kikwiti nani Kinshasa ke base Kinshasa ke to mingi Kikwiti mpige yai maja penza ya bwala abola la betu penza madi oya ya repesa protéine mingi na nyitu sala bana voilà merci beaucoup pesa ka besa la suka bo biso lo keda biso de sa suka ni ba suka kimanso sala keve mweteka mingolo la mna mubobesa no sadisa Kikwiti wena mwena uteka ka muyo bien voilà merci beaucoup en tout cas boki ndenge vraiment mama betel biso minzo ngana oluka ngoya kotambola nakutana ngata nakutala ngata donc nakutala ona nzela la resa kitoma la moni abe pisi ka pisi neso tana kini abe na mondo la moni nini buskadi la moni ina nina zanga na Kinshasa mbote mama mbote papa mama kombo nani ofandi wa muna nga Julie na vani na OTT mama la moni ozoteka obilondo oteka be pisi oza kini to zaka na Kikwiti azaka kimi na zaka na Kikwiti awa Mettons les solos kopo sala ala Kikwiti ke na ndene ekenda yango bien ka ba tomates sardes livio muscade ezoteka mape bien Kikwiti awa ba kopa nazo sala Kikwiti yango wana aba mafuta mbila nyonso ezoteka mana aba masangu nyonso ezoteka manango bien ba kopa nazo sala na Kikwiti yango wana par rapport à ba prix ne botika na Kikwiti on a biso na kini ya biso le caractère likolo to ya bino le caractère likolo ya bino ya kini eleki ya biso na Kikwiti na talo kwani Kinshasa eza cher Kikwiti eza moins cher pour tozo tek bleba masa 1500 Kinshasa eza 3000 francs voilà sikoyo to teka na biso bien kolia mobobe
Siko maman neti son tu nga ça neti a créer moi mesa mo ko ça ba fond ba combien ba na kopo ba fond ko ça ba combien faut ta 200 000 francs zo tia mensa moi biloko na yo ya bien o tia na mensa ozo sala ka kopo ya bon maman pesa moi lilo basuka kana kikonga leta bo bisolo ke na biso ya bete abetu bien bete te abetu itoko na kikwita kuje ofele bien manyo so ofele ba sasa ofele mas ofele en tout cas na oki goût gaye fada ye ko la mais mo réel le ka makala te makala zawati ngabe no luka ne bisika makala zo bimela na biso bimara wapi mbote mama mbote papa kombona le fandi wa kona nga mapelazi mapelaji oumela mbongo na umela yango mni mapelaji ngaza posa na yeba ba makala oyo ebimela wapi poko makala boy basala na ondele est-ce que yo yebito ndeni betena no lisolo makala utaka zamba batimuna kango na mabulu bochaka ngo moto yango bimi makala wana tozokenda osomba ngo poto teka ngo na wenze Nina so bimi makala mama bini boke bo sombi kuna boye bo teki siko ba papa ba prix na ngo neti boy so neti boke na bazamba kuna bozo ba saki bo batikela bino pa saki tondeni tosomaka par sac tosomaka koto yo to ya kotia kolo ba 500 1000 francs pe to chaka na babase pe to tekaka ba prix nyonso to tekaka makala na mboka kikwichi. OK siko nde yo tiende ti liboke boy c'est combien 500 francs to tekaka 500 francs 500 francs obi atala na somba ro ke ro ndeni biso na kidi ba kosa biso ya solo oyo 500 somba ngo chango na saki ocha na biso kene na ngo ke voilà na somba ngo siko par rapport à Kumbongo déjà ozopi déjà ba avantage belé ba bénéfice ni ba lobaka so la ngo ba bénéfice tozwa ka bénéfice eza intérêt eza vraiment intérêt maman merci beaucoup pesa message na suka kana ki Congo l'état dotika la kai mwana uteka makala wa ntuka bete zwa bete intérêt na betu bien bete disabana na betu bete tangisa bon pinzonka na bien na mbonga makala na bola kikwichi. Voilà, merci beaucoup. Aïe en tout cas bien c'est dans ma casse ngala ozonga na ngaki te ngala tire na kikwichi. Pour makambu nazo mona awa makambu na mona na kikwichi awa na moni ndunda ngale kim vert ngabe na ndunda makasi. En tout cas mbolu kana sachet mona mi somela ndunda na ngana ozonga na kin mbote kombo nani ofandi wapi kangelo ngibepwani te nakangelungi te kombo nanga Elizabeth. Mama Elizabeth soko balingala tinga na balingala baza ki Congo to kena biso bongo. Eza les ngala banga lingala yo banga ki Congo. O tekani? Mo eteka ndunda. Ndunda to mo réaliser nga ndunda. Ndunda uta bilanga na yo moko to ucho somba. Mukwa sumba. Somo de tiboy ndunda bleti bassin bo sumba par neni bo sumba no ndunda ndeni. Ba te no piku to ndeni. Bete sumba na ba jardin. Leti bo ndeza bo combien bo nyonso. Pidia nyonso ndunda 50 000 francs. C'est que dio bénéfice qu'on est après ba combien bénéfice mtazo a pris il y a 20 000. On se bénéfice est belé. Où mena mbongo yo? On sait d'ailleurs pour combien des années la copo? 2 ans. Yo sumi ozana mapangu awa, ozana mapangu na ikuti moni, boki nga yebi. Bisa mo mesa na suka kaka na ikongo esala bien. Denki dia. Muti banki. Lilo basuka kaka na kikongo ekosala bien. Ekosala bien. O chaîne ya biso podcast. Pesa ka lilo basuka ekosala bien. Ekosala bien. Gaye. En tout cas, c'est un plaisir. Merci sinon ko lo bati na moni misili. Mama na ngaye na moni misili. El magazamu de bandulute. Boy bate misili. Bozi o kango lelo mbote mama. Mbote. Kombo nani mama ofandi wapi? Kombo na ngaye Frazi. Mama Frazi yipo zaka na kikuta. Nazala kana kikwiti. Mama Frazi soko ka lingala te lo bano ka kikonga na ba lingala yo zo zaka na kikonga. Kongo na yebi kongo na yebi lingala. OK, wana peda to sola bien. Mama Frazi ozoteka mbila, ozoteka pe ka misili mbila na ngai. Mama Frazi naza poso na yeba mbila oyo ozwila ngo wapi? Na zamba. Na zamba osombi to zwi kaka poza yo moko buki ka yo teka. Mobali nanga kuperi yenda apesa kinga na ekoteka.
Seconde, au Tieboy, combien? 200. Eh! Montréal, filmez les 200 francs. Ozo kosa to $200 to 200 francs congolais. 200 francs. Ah! Tu go kosa ko, zela bon ko bisili o combien? Misili 500. Ah, bon vivra bien, bien moins cher hein? Et to la moins cher. Est-ce que vous avez des qualités sur biloko qui étaient en orki? Na roya ko te ko na kin. Ole mbani ndele leki mula distance hein? Non ça copo déjà ça déjà mikolo boni. Hein? C'est déjà ba combien des années? Awa. Na ça déjà des années casse. Si vous dites botera bona banzela awa, ba policier ba menace rabinote. Ba menace bisote. Bo futa pe ticket. To futa ka ticket. Awa to tambusi to kebwe dans les bons. Hein? Awa to tandi no tina prince bo ba bengala te. Ba bengala ka. C'est bon maman, pesa moi message na ya suka lilo ba suka biso to le cannabis. Nazana message te biloko na nga yango yo na. Ba loki Congo esanga bien. Bima na muno e mwede avena message ankaka ya utobo. Voilà, merci beaucoup. Bon, comprenez les ambiance. Il y a découverte ça là vraiment la direction babel sur escalier bande ko ba tika c'est comme si ça mo wenza muke mais to kota penalty to le gars mo likoli ko to découvrir kaka ndenge awa na mo ki kuti vraiment ambiance ça tellement makasi bande ko ba vivre le quoi ba ça na kine et puis ba avantage eza makasi vie que biloko mususu awa eza na mo prix assez par rapport na biso na kine donc eza vraiment mo minzongo yango ya kotambola na kiango na niveau 0 minzongo yango ya kotambola je sais beaucoup de la biso yango yo mbote mama mbote papa mama kombo nani ofandi wapi kombo na nga Lili Madinga nafandi na OTT yibuzaka mtabandudu to za kolo musoyo sako mtabandundu mama 100% bete biso lisolo otekani oteka mbinzo mbinzo babenga ngoni na neti mnoka mboka zaka mbinzo biso benga ngo kuna kinto ya ko mususu na Kikongo to benga ngo mingolo sikoyo mingolo ngo bimelaka wapi na zamba mama tokenda kosomba na bazamba siko ndoke na zamba bongo saka ndene osomba ko batikela ba bassin ka boto ezaka mona saki moko boye batik donc bete biso lisopo na mokili boye so bade na bakopo toye koteka awa na ba verre toye koteka lisusu na bakopo mais on a plus ba bénéfice tozala biso vraiment bénéfice mike kaka pona kobokola bana est-ce que na obula pe un jour mais mata biloko ke teka na kini na kini olela rombo obulaka mama nakendaka OK pesa moi message kaka ya suka awa na Kikongo vraiment ça kito makasi mwena ikuti mwena uteka mingolo na munu meka to usumba yo mwena uteka mwetekila bampanyi na munu ya mubisu yoke bashika na mvula moshi yoke bashika mbala moshi yo na mwetekila bampanyi yetu sabo diabo sepela yoke pesaka santé yoke futula menga na nitu mais aswara te naboyi nanga aswara donc Montréal la dara woki minzo babi oza saison nango babenga ngo mingolo donc biso to benga ngo minzo awa na bwala benga ngo mingolo okinde babeke na zongo na zamba ngape na profiter pe na liango biloko mo bo vito profiter vraiment koliango bi vera ngana zo akinsu te ngatika ngikuti na musi mayebo daboni mayebo Montréal zelanga batie pena dans mayebo mupiku 500 on a qui nezala combien non maman zo tira mayebo na biti suka za wapi baba zo tira mayebo za wapi biti la gali solo mayebo mbote mama mbote yaya kombo nani ofandi wapi stendenge nini kombo nanga mama Dorcas na fandi na Kikoti santé eza nango bien mama Dorcas elo nozoteka oza kwa matoi boy naoteka mayebo mayebo eza mayebo moko eyaka na zamba eza mayebo moko ya mobeso eyaka na zamba naoteka nanga na wenze na biso na vandi naoteka eyaka na zamba yo moko kotaka zamba okenda kozwa yango te ozala mutu oyo abimiselaka yo
te tosombaka nde bayaka nde batekeli biso sikoyo toye tosombi tobandi koteka biso moko kaka tobeta bakolokolo mpo na bana kaka. Mais ozwaka mpe babénéfice par rapport babénéfice eza nango mpo natangaka bana kaka kati ya mayebo na nga oyo bana na nga batangaka na kati ya mayebo na nga oyo misala ebele mpe bandako mpe natongaka na ngaka mpe natie balocataire. oza lopango nana lupango na nga kaka na kati ya mayebo. nesi awa pango mpe ezala bacombien mpe awa eza soki oza kaka na 2 millions na yo okosomba 2 millions de francs congolais. eza 2 millions de francs congolais okosomba mpe lopango na yo kamwa terrain vide kaka. ngai ndeko bananga locataire na ndako vide ya te ndako vide ya te nyonso ya na bato mama. Voilà, merci beaucoup. Pesaka message d'ailleurs ya suka na kikongo l'état par rapport à copie ozo sandi ko tika mayebo no ça pena bato nyonso bazo olanda biso bien. Mwe na zandu mwe na kata zandu mwe na uteka buboko na munu ya mubisu buboko ngo ya yoke na ntola na munu mwe na uteka kima utuba yankaka yo kelve memo na bampangi na mu mesepela. Ba mama na beto besola ngolo na kusosa ifale kusosa nde bete ba mama betu dindamana na kusosa na kacha zandu sa betu tangisa bana na kacha bisalu na beto ya maboko ya bete sala. Voilà. Merci beaucoup en tout cas bandeko boka vraiment ba mama ndenge pena abela moi pena batu bazo luka. Ele esalinga plaisir vraiment eza liboso ke ba ndeko bazo luka. Dona moi na ngate mutu boka lela oh nga pasi boye mutu entel sunganga. Et là, on a la monnaie, c'est plus que les bateaux, tout dans le coup, baza ko se débrouiller. Donc, c'est la peine qui trouve ma casse. Quand Luka est arabien, tant que Luka nous a mis à zo talo boro ozo pambwama. So mais c'est là qu'on escroquer bateau ko yiba ko sala bo en tout cas nous a talo boro te. Ah tout le monde ba kayabu te bite makayabu ze yangu moko. Ko makayabu za wapi? Mo réel je suis mbungu bende nga pena makayabu. Ah! Makayabu ba benga ngo kombo nini? Ah, na bosali kombo. Makwala, voilà. Biso moto ka ba mike eloko ce fufu lalaki na lo bango poto lega le betapi wana so betika moi la système biso loke so bona Mariano oza Mariano nzamba makwala so ojongo tumdo lela fufu c'est le passé na monde kolo na ngazate to ko passer na biso to lexa toujours balader na biso pour tout la ndenge nini ba melega puis to bosani te to za dimanche donc si l'on sa balader bongo to za dimanche za mukolo o bande ba kendaka église bazongi biso na kini vraiment dimanche za ba héros yo bandeko ba se camoufler ba ke mo ba ba ndenge za mais na bo pena ezoke nango c'est comme si le roi lundi le roi mardi donc to ka ki kuti eza ki to makasi non mona voilà biloko ba kamaso kamanyoka yango kamanyoka ngo yango na biti so ina na zo teka ngo papa biso ba na yela ngo na zo teka ngo buto teka ko zate d'abord miki ba te ko expliquer biso bien te donc mourir tous les cas vraiment quand on est le baki vraiment na Kikwiti awa eza ville munene o vraiment c'est pas si biso ba te yo sa découverte awa par rapport à biloko bon la biloko moza naturel donc biso na kito mesa ko le biloko mo chambre froide ba nini mais après to le biloko mo so bi amboto yé so bi na bi nini eyé de ko la se ke bande ko pe wa sa lo c'est plus nga bazo luka ba jeune bazo luka ba maman bazo luka donc mutu afana ndanga zate tango sur etani o akebo bakelu luka na poko bokutani donc ndito lo baga tout s'abonner la chaîne de bis tout s'abonner tout ça ba découvert ko c'est pas ça bino ba ndero mususu to yo tali mo émission aussi peut être partager les moninga on pas tant la moi connaissance quand ndenge zalaka tout ça toujours branché connecter la chaîne de biso podcast na so ngabino kala mingi merci. Voilà très cher internaute bokini ba maman pene bazolo baba lobi donc nous ça la biso ka sengozaka ki bande ko bazoluka ko luka ezala ki to makasi yo to découvrir les soupe soki na ki kwiti ba na courant parce que bit ba to ki to ko sane ba découverte donc faut to ko bande ko ba ko loba par rapport est-ce que courant na ki kwiti ezali toté ba vivre nene makambo etali lotili ki de balobaka donc ba sala ndenge ni so ko rezate ba sala ndenge ni ba sala ba pano to ni donc on a vraiment ngai na bino to yebi te to préférer to tamsa balader to ba ndeko batali sa biso soki vraiment ba sala na courant donc mingolo bezati sara ke tout ça toujours branché peut connecter la chaîne Abisso Yabisso podcast na so ngabino kala mingi to luka moi deux personnes to moi trois personnes batali sa biso soki ba sala na lotili donc merci Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bande mbote papa mbote mama
kombo nani ofandi wapi toza wapi kombo na ngai Équateur Mambenga awa toza na quartier Mwanga Libaya. Papa ipo saka mutabandundu toza ekolo mususu naza moto abandundu. Voilà, papa tu yaki vraiment na bela bino to ko découverte to yeba awa na Kikwiti bozaka na courant to bozaka na ngote. Awa courant mai eloko te. Bazwaka biso na valeur te. Problème na biso munene za epai na biso misala ezate. Misala ezate ekoli eza pasi masango emati vie eza pasi. Bato bazo sortir te. Mbongo zozwa net zozwa te po oli ezomema dispensaire moyen ko lobeza te, école moyen ko lobeza te, université moyen ko lobeza te. Biloko wana nyonso zo déranger population. Papa zolela yundo teka no ozolela maman zia waso zika malade au hôpital okolela ti okolela nga ndenge naza na diabétique so na ke kisi moko to bando so mango na 12000 comment 20000 francs kisi ni wala wa insuline moyete mais bino eza moins cher na Kinshasa ya 27000 francs congolais na Kisasa ebe mbongo to be sopaka na Kisasa biso kotoyo batala biso te tunda na wana Equity ezini ne sala ta kopal moko ana kata Equity o ezwaka 1000 travailleurs tala libani azolongwa kuna azoya kozwa 7 travailleurs wana li apesa ye azala na salaire si azwa mutu moko azozwa lar moko ka Yakob bato ba ekosima ndenge nini ekosima ndenge nini siko papa na katu maloba te obiki coureza la rate bo vivaka ndenge ni bo charger ba téléphone ndenge nini bo tala ka TV ndenge nini donc babilo no se sala na courbe sala ngondene biso awa ezaka ka par panneau moto zo sauver biso mwa moke na batterie biso ba panneau tira wandi ba combien père ba panneau wana ezaka ata ezala ya 70 ezala ata ya 120 ezala ya combien ezala ata ya 30 et le réseau sauver biso comme biso panneau mingi coureza la esika misala eza côté de makamotali mai awa bi mai po zala vraiment mai etika ko konta te na ville Kikwiti to ezalaka elekaka lisu te to ndene mai ezalaka nango zwa mai ezalaka na valeur so za na mbongo tala na minute mai etoboka banda kala ti lelo elekaka bato bazomela moto ya kobongisa yango aza te yango ya miso na yo yango wana ti etoboka banda kala basino baza yango etoboka banda kala elekaka yango na terrasse moto ya kobongisa aza te zwa mai wana ezoleka bato bazomela bie bazomela te mai komela eza te omela mai nini mai ya propre basinois basala kote osi yango oyo ya okofa biso tozomela yango tozosigner siko papa liloba lino kopesa vraiment na bato nyonso bazolana parce que toza découverte oyo découvrir biloko oyo toyebaki te biso uti kinto ye pesa ma message ya suka vraiment osalaki to pesa ngo siko na kikongo po pese pesa mpa ya na munoko mboka po esalaki to makasi ndinga na munu mpenza ya ntuka okele nde gouvernement kubongama na mundele na beto betonana sankara beto betonana bwala loko telama c'est kana yanme yamba kaka zola kaka ba député ke ba mbongo ina kezenga kuna kwa yoke basika ve donc funo kelve biote beta sima ve yota sima ve ata ben me forcer nkimpila nteta sima peuple sans peuple mutuzola ka président peuple mutuzola premier ministre ko zola député mais peuple ango kwa ke sortir ve tala matidi na bwala mpila kelve nzila ya kubasika kelve boke waka keska awa na zola prince na ba venir ata gouvernement mo mona ata député mo mona venir mo za Equity ve yoke très sale kwena nzila kanzomi ese bato kanzomi ke tambulangi mpila valeur boke bakave kasi ba mfumu nyonso ke basika na kanzomi santé futi kolia futi ya pokili okele mwebu ya vembiso okele si montre so lo makanga bakanchi nge basika ana Equity so sina munu kaka yoina. Voilà, merci beaucoup papa, message vraiment ils a partagé beaucoup papa uti ko papa lobi awa en tout cas l'otili que za raté bazara be na couranté na Equity courant ezala raté bandeko o bazanga moyen makamotali mbongo bonde bango basomba ba pando basalela bandeko bina bazala ngo pété donc ba mona na place en pour les opératés vile sur temple na yo et retika ka nde epeso bonjour etika na ngo pélaté donc tozo continuer toujours ko ça la découverte pour koyeba moi ba difficulté ba ndeko bazana vraiment na ville Kikwiti parce que ville Kikwiti la ville munene oyo ngana moni yango na misu pena bengo ville munene parce que na carton benga ngo Kikwiti amboka so ba bi kene mso internet na Kikwiti oboya no ko mona mo amboka mais to yebi si le terrain to découvrir que te Kikwiti bena na ngo ville munene bokini papa uti koloba bazana passe ya courant bazana passe ya mai babi kolia eza passe ba maman ba lobela bango ki marmesa ngo dans les bon qui les a ka bongo ça rappelle bato musu ba bara eloko esa mabe mutu musu ba kitoko donc ça va pena bon retour ça biso so ndenge morote voilà très cher internaute quand on est to lobak to bandaki vraiment bon na bandaki to mse balade na ba jeune balobaki
toketi ba maman bazoteka na wenze ba lobby te ko sukisa ti côté vraiment pour que ça plaisir na ba boye na biso nyonso vraiment ba ndima ko s'abonner na chaîne na biso ba so ba découverte ça bien boye te ko bina suka na biki à la prochaine émission bozo ba découverte susu ya bien o to zaka to sala encore na kikuti pe c'est ça ba bonne nyonso vraiment ya biso podcast quand moi je remercie ba boss na nga nyonso boss Yannick Maluna ma sans oublier Yemoro le boss Masaro moté ma maman Laura Chou ba moté belé na pisi ba moté na notre caméraman à London du wana checking ba moté belé na si ma caméra vraiment muto so bilili awa et ça bon notre réalisateur Josué Mbungu mona mukele ba ngenge na ye vraiment muto so ba image kitoko oyo ba moté pelé na yo pe sous de pisi ba moté ba tout nyonso vraiment ba soutenir biso ba motivation ba prière vraiment quand to lobara ya biso podcast c'est chef des actions pour le soutien du peuple la chaîne na biso sunga pena bana bisiki to na ba felina to sala ba donc quand ndeza ndeko pe nga soutenir pe bana nga sunga vraiment akoki ko contacter biso na numéro za na bande de cash on nzambe ako pambola bino bandero sponsor na susi pena sunga bana bitike na pesi ba mbote na nga na Elodie la maintenance déjà na kine nga zaki kuit na so kini mangu pour déjà Elodie la maintenance ça y est déjà mutabunde star mona bunde salimani wana na pesi ba mbote pourquoi pas na souhaiter ba joyeux anniversaire na nga na ma grande sœur chérie Keren Mialou et ba joyeux anniversaire na ya bato Elma ya na biso liboso depuis Allemagne ba mbote na pesi ba mbote na famille na nga mo matichi Mialou Sephora Mialou sans oublier notre cadet Andy Mialou pourquoi pas na pesi ba mbote nga sous la dorka simbala ba mbote na pesi ba mbote na bato nyonso vraiment ba s'abonner na chaîne na biso bato nyonso ba comment faire biso podcast ba on va comment ya biso podcast donc continuer à partager mes missions, donc continuer à s'abonner, à commenter en habile surtout. Il y a des pesants, il y a des salles pour biso toujours libre sur la téléphone pour la télévision habile. Quant au moi je vous dis bye bye à la prochaine émission vraiment. Troya on va découvrir quand ndenge zalara nga pena na kenanga nazo mata ku moto. Na kenanga vraiment. Allez ikolo na sekole kaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekolekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa